yango totindi beko pe ya mikolo oyo kambo tosengaki nzambe akokisela biso yango balobaki nzala ya mokili mobimba tosala misala tolona pe tobokola kambo wana pe totelemeli yango nasengi pe Jejeki, Gaki, chorale des dirigeants, les 27 Sanzoyo. Dengue bapesaki programme bobo sanate toko kisamokano. Tozo senga pe kuna na Brazzaville. Misala etambola ndenge tozo sengela yango po manionko eboti ebele o bango babenga bakwanga nyonso wana ezosenga misala esalama mpona nini toyebi ndenge biloko ya 3 mois ndenge tozosengela po ezala ebele tozokanisa mpe nseke mbizi tokokisi makambo nyonso tozotala bino saison A oyo tobanda kolona kosala misala nyonso saison B si esili biloko mpe ezali ya kopikola ezali tokota na misala sika nyonso na kunjulu tobosana te yango napesi na mikro ya papa Mbenza ezali biso bagene. Merci. Merci, papa. Ndemo pesi biso ndela. Kosala biso rappel. Namaye oyo. Elekaka na 5 mois. Aona kati na Yerusalem. Yambo papa ndengo lobeli yango. Eke na tina nini ete ba papa baza ko insister na Yerusalem pe kinlongo. Na 1988 na le 24 décembre ndenge ba papa ba mataka ao solo posa ya ba papa ezalaka ete ba fanda mikolo mwa ebele pona nini bango papa Simo Kimbangu ayaki pona kopesa kinya na mokili mobimba abundi etumba wana kasi eyaki komona na eke na 1987 awa centenaire ya papa Simo Kimbangu esalamaka toyebaka ndenge nini likambo ndenge elekaka esengo ndenge nezalaka na bapapa kasi na esengo wana moyini asepelaka te moyini asepelaka te pambate na centenaire wana bapapa bakamba bongisaki na ntina ya biso ba jeune ya mokili mobimba alors ndenge ye papa Mfumalongo papa dengenda abandaki kolobelango ete papa Simo Kimbangu ayaki pona tribu moko kaka te me ayaki na ntina na mokili mobimba ezala biso batu mwindu bamindele ba race nyonso kopesa kinia kasi mayemale kaka na 1987 na le 12 septembre yango moyina monaka ete likambo oyo elingiki kokokana yango a partir atango wana nde mobulu yaki kokota mobulu wana yango bapapa bamonaki ete esengeli ba protéger biso bana kasi papa dange na lobi ete soki tolobi ete préparation ya biso bana tokende kofanda na nkamba me mikutu bambuta o biso tutambulisaka bana yango tango tokoyoka tukende kofanda na nkamba ne fiske 2 semaines mingi bakopousse ba raison a ngai nazali boy a ngai nasali boy mingi balingaki koya te wana baloba papa Mfumalongo papa dange na kontima
kasi nde bazokobongisela nde biso yango na moyini mpe ye aki koprofite kosala ete accident wana eki kosalama mais accident wana ezalaki kosalama donc baerreur tata ntango alobi boye biso bana tolobi tika tosala boye nzembo ajitiki. Alors na erreur wana esali ete bapapa baye kofanda awa mpona kobatela biso bana kopesa biso mibeko ndenge wana nde soirée eyaki kobima balobi yango te soirée spirituelle koloba ete tokomaki musika na tata nzambe mpona nini elobami ete toluka nanu bokonzi oyo ezali ya likolo bongo nde oyo ezali ya se kopesa bela biso biso tobosani nanu bokonzi ya likolo toza kowelela oyo ezali ya mokili yango batata bamonaka ete tozala approche epai na bango bateya biso epe likambo yango mateya yango ekosala esika mosusu te kaka awa na nkamba ndenge papa alobeli yango eke puissance spirituelle nyonso mozole maya nsima nde ezali nde awa purification toso purifie tozala pene epai tata molimo mosantu na likambo oyo ayelaki ya kinya na mokili mobimba yango bapapa bafandaka awa pendant 5 mois ndenge balobaki ete kokebisa biso bana na makambo oyo ezali koya balobaki likambo boye koya boye oyo bokosalela yango boye mais badoute eyaki ndenge papa aza kolobela yango papa Kabemba mpona nini mongongo ya ye Zakari ekufaka wana nde ezalaka mpe na 5 mois wana badoute koyima. Merci Nkolo na kombo la tata na mwana peli musantu na kojongi sala biso susu liloba mongongo ya tata Zakari e kangamaki akomaki mimi to baba pamba te azalaki na doute na message oyo Angelo Gabriel apesaki ye na kati na kilongo doute wane utaki wapi doute la ye amumonaki ke lokola komi mubangi na mama Elisabeth bakoki kozwa mwana te est-ce que oyo masaloto nini tato oyo mopaya akomaki mibange ingeta papa wana doute akotaki na doute makasi yango te bomaki ni mongongo yango lekangaki mongongo ntango aye kondima nde sikoyo alobi tango mwana botami nde sikoyo nde tango liloba oyo elobaki Angelo esalamaki bongo tango ekomaki te na suka ya sikali sorte etumbu na ye nde mongongo na ye ebimaki mpona kopesa kombo epai na mwana. Merci papa. Merci Nkolo. Mokonzi oyo akataki mutu ya Yohani wana est-ce que ye andimaki facilement Hérode andimaki facilement te parce que azalaki vraiment bazaki na bonne terre bazako vivre malamu na Jean-Baptiste pour azako pesa ba conseil ba nini kasi eloko pesa ki ya mpasi parce que abazako pekisa ye que abala mwasi ya ndeko na yete yango na nde sika ba yokana kite nde ya mwana abwaka ki na boloko kino ete likamona eko mona na ya kokata ye mutu ye moko te mtabwaki ki na boloko mais zalaki nde bolingo ya mwasi tellement que moi c'est tiaké pression pour ce ya lié à continuer à forcer tout d'abord à tirer la prison après souka ne kokatse susu mutu a sengi bakata kaka mama kaka tata influence
influence Yingeta papa. nyonso wana mpona bomengo ya mokili ye mama Bomero bokili pamba tazaki mwasi ya roi. Lokola mobile na kufi aye alingi atika la ningo na te ex première dame alors ya linga ki kaka azala kaka mwasi ya bokonzi afandaka na kiti ya bokonzi na kiti ya liboso. merci papa Kabemba okozonga naye Merci nkolo. yango papa Mfumalongo papa moni sato bafandi na Yerusalemi sima ya 5 mois bobimi na bango balobaki ete nanu tosilisi te papa Kulutu akendaka na Belgique kuna nde na makambo oyo bango bayokanaka na babelge po babelge bango kino lelo oyo bayebi makambo ebele oyo atata Molimo centre oyo atata Simon Kimbangu pe papa Mfumalongo papa Dangenda azongaki lisusu awa kosala nde 3 mois pardon azongaka na 1990 wana na le 6 avril azongi ti akobima na mois de juillet na 1990 nde papa Kulutu auti poto papa bango nyonso mibale papa Mfumamanza na papa Dangenda bamati Kinshasa bake kokutana na Kinshasa message ya papa dia kisolokele na tango aneke tokendaki kobongisa likambo wana oyo ya bino ba jeune to biso ba jeune po ete tozala na Kenya et puis mopepe makasi oyo ezali koya na biso ba jeune po biso ba jeune tokoka kokweya te yango mopepe wana makasi tokosenga bapapa Elebe na bapapa Kabemba bakozonga susu na kati pe papa Maya bokokota na kati tokobimisa maloba papa Dangenda bino tango bokoyoka yango nde bokoexplike biso bapapa balingaki nini na esika wana kaka na bonsomi oyo ezali ya Molimo po ete tozala na Kenya mokili mobimbe ezala na Kenya yango papa Kabemba na papa Elebe bofanda nanu soki tosilisi bongo nde boyoka bongo nde bokoya kosifiki biso na yo papa Maya pe ozala pe pene tolanda ba succession e ba message ya papa Dangenda likambo bayaki kofandela na Yerusalemi Kenya ya mokili mobimba et surtout Afrique tozala na Kenya presse l'indépendance de la Namibie et de l'Afrique du Sud. Ce qu'on va nous parler de l'indépendance, tant qu'on a position à Bissou et comment on en a. Est-ce que ou bien nous allons souffrir d'une nouvelle colonisation? Et cette colonisation sera la plus terrible. Oh, tout le monde est noté. Sors le flamand par l'action face. Car si on a la colonisation, on a et vous allez malheureuse, vraiment, que ça, la Bissou passe pour les cas. Surtout les intellectuels. Car si ce corps de Nzambe a bon Bissou, en tout cas, nous aurons un nouveau départ. Il y a un Moussous. C'est-à-dire tolandi premier message suka ya alobi nini mabondeli eza boye te mabondeli makasi po ete likambo wana eyela biso te mais au contraire tozala na Kenya. Bon, deuxième message. Pas les intentions que je n'aurai jamais de ma vie. Jamais. Nous n'aurons jamais la prétention d'inquiéter qui que ce soit dans leur pouvoir matériel. Dans le pouvoir spirituel, là franchement, je peux dire, le bon Dieu est grand et il nous aime. Nous ne pouvons pas accepter parce que qu'on puisse utiliser une force quelconque pour obtenir gain de cause sur un problème bien donné.
bozolanda bapapa pasteur. Bon, message à message. 22 juillet, Namobu et les Kaki. Na le roi on a le 25 juillet. Mais le 22 juillet, c'est là qu'on a centre d'accueil. Tant on a mon acquis de Batouazal Kubundi, on a ma partie. Na le roi qui était Mokomoko, Azalakana est libre. Akenda et Sikaya Lingi. Kasi, ils ont dit l'occasion pour nous kabonate. Balana balata kuzalaka wana mukoloma yenga na dimanche sikamoko na ba patillon surtout mais na di comme moko comme sakangai bawe bazana kate ina ba parti bango na bango bakai pembeni bazakolo bakamakamba ma parti na bango etango suba ke kotana abe babandi ko swana ka babandi ko pesa na kama luba oyo ya makasi biso izali mpona kokabana te soko kote na baparti wana ezali te mpona kokabana na baninga elakisi soko moto avati cravate na oyo alati cravate te distinction esi emonani bato wana bazalaka opposé yo okenda koopose na nani toza na opposition te nga napekisaki te nde volata cravate oyo balingi kolata yango okokolata okokozala meme na parti ndenge nini olati cravate na yo wana ngana boyete soko bomoninga na lati yango te pamba te nazana belamba ya cravate te batongili ngai ndenge mutu oyo mutu asumbili ngai yango na idete asumbili ya pesa ngai na lati kaka banda perwana balubake te na mukema bisu te lata cravate te na kulata ngana zana ka très obéissant et c'est parce que ba pesa ke liberté mutu soko kulata ya cravate mais yango elakisi ete soko moto alati cravate akomi ennemi ya moto boye napesaka lontali la félicitation lontali la toute cravate na ye aza na ennemi na moto te donc mingi namoni ne mposa ezalaka na bino bolata cravate kasi bozala kobanga papa nayebi te soko nakosi lata cravate na yo ozala na parti politique ndenge ilingi yo oyo ilingi kulata yo lata na moneta mususu luntade lata ya bakosi ta mususu atuti pe cravate na ye donc nanga impe ezali ndenge wana ngana zana ngana parti te pamba te nazali au-dessus du parti soko nazalaki bilamba oyo batungili ngai soko batungili ngai bilamba oyo ndo balataka cravate na lati yango kansi na yibi kusala yango te soko na yibaka kusala yango wana nde eloko nga nasali bongo na lata te ndenge nini wana kasi to yibi yango kusala yango te elamba na biso ifo muninga sali la biso ekukaka kusala ikisita nde malamu nde tozala na eloko ya biso moko ekasi eloko ya biso moko pe to yibi kusala yango te yango wana baoyo balengaka kulata cravate tuta cravate na yo na boyite na kusepelaka dususu mutakwama de comme susu yengala tuta cravate na ye ezala na MPR ezala na PDC ezala na UDPS ezala na UFRI ezala na parti nini lata cravate na yo mais ezali mpona kotia muninga mususu enemité biso na enemité tokani pamba tena mona kayango na moni pe tata na yo wana tata teka sala tuti na ye wana kola kisa ennemi na mutu tene ngana zala ennemi na yo donc na ngai bisinyo sotali tata moko mama moko bana baba simo kimbangu ezali fentamu na yo pote tutunga mukiri mosika tokani pamba te soko kamati cravate kumi ennemi pamba te papa lati cravate te donc ndenge ya saraka MPR te anazana parti te na azali au-dessus de tous les partis, que ce soit en Angola, que ce soit au Zaïre, que ce soit en Zambie, que ce soit au Congo, Ganazali au-dessus de tous ces partis. Donc, si nous sommes Ganazali, on a eu des personnes Nazali Kakakuna, na eu Ferry Nazali Kakakuna, Otalanga kuna na MP Nazali Kakakuna, Nathan na PDC, parti nyo surtout Ganazali, pendant nini batunanga Bazali. Tu vois, j'en vois Oye,
kana lata cravate kasi papa tango kumona kulubanini nakulubanini bamba temi bazana mposa soko lati cravate o lati chemise mposa yo tia cravate kasi papa na kosi merci beaucoup na kanisi to sito okani makambo nyonso wana na 3 mois bapapa basalaki awa na ntango wana le 24 avril 1990 papa Fumalongo papa ndenge nde ekutaki ye awa de matei ezalaka awa ndenge alobeli yango bango ndenge papa Simoki Mbangu Kiangani azali awa azali au-dessus ya makambo nyonso wana mpona nini elobami na kati na Bible ndenge tozoloba ngo na mobeko na biso ya liboso ya lingomba tosala eta mpona nini bokonzi nyonso kewutaka pa ya tata Nzambe. Donc lelo oyo Nzambe na biso papa Simoki Mbangu voilà misari tozokomona ye na nani papa Simoki Mbangu Kiangani eza penza ndengwana yango papa azokoloba ete ye afandi wapi na Nkamba mpona nini afandi na Nkamba shege lingombe ezali nini ezali awa na shege Kilongo pouvoir nyonso spirituel ezali nde awa yango papa aza koinsiste biso toyeba bokasi ya Yerusalem yango Fumalongo bapapa boni bisato balobi ete likambo yango esengelaki tofanda na Nkamba mikolo ebele koteya lingomba mipepe nyonso ezali koya ntango ekoyela biso ndenge nini tokolekisela mipepe yango tozala na badutu te yango bapapa balobaki ete totiki bino na cercle kasi soki totali papa batikaki biso na cercle oyo bakatani misapi tozali te tozali te ngala telemi nanu wana tokosenga papa Kabemba na papa Elebe na papa Maya oyo ba message oyo eleki wana ba papa po tozwi ba très essentiel po ba message yango eza mwa mulai papa ndenge na expliquaki makambo nyonso ndenge nini ekozalela koyima bamisusu tolobi ete bilaka yango banda 1921 papa Simoki Mbangu alobaka yango eske ekosalama te ekosalama te tika nasalaka boyi tozali te tozali te topesi bino nzela batata pasteur. Merci Nkolo nakopesa biso susu maloba tolandi ba message oyo papa Fumalongo apesi biso abandaki liboso na nguya ya losambo biso batata na biso na tango bazako wele indépendance banzembo yebisi biso ke ete tozwaki indépendance na makasi te kasi makasi na biso ezalaki na losambo ete makambo nyonso ya makasi balonga yango kaka na losambo. Donc baza kolendisa biso ete tozala makasi na losambo poso na losambo ekozipolaka bizipelu nyonso oyo ekoki kokanga yo nzela na mikakatano nyonso oza na yango. Ya mibale aye kolobela biso yango mpe ezosangisa po ya mibale ya misato nde oyo aye kolobela ya baparti politique tokotanga mokanda na Nzambe po tito kokakopesa commentaire nesika wana totangi na 1 Corinthiens chapitre 10 totangi kaka verset mibale ya 23 na ya 24
kuna totangi boy 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23-24 totangi kosala nyonso mpona kokumisa Nzambe. Bato mosusu balobaka likambo moko epekisami na biso te, kasi makambo mosusu ezali malamu te ya solo. Likambo moko epekisami na biso te, kasi makambo mosusu ekolisaka bondimi te. Moto na moto aluka bolamu ya bandeko, kasi ya ye moko te. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. Papa alobi biso likambo ya parti politique. Ya solo tolandi kuna ndenga alobi te apekisi mutu te pour la parti politique. Ye moko pe a kota la parti politique te parce que azali likolo na yango. Ba parti politique nyonso ate ezali mokama, c'est-à-dire bana na ye bazali kuna bangonde bazali déjà ye moko mobimba kuna ba oyo pe bazako baza bana na ye. Donc sur a kokota kula ndenge nini bongo oyo azali à gauche oyo azali à droite akotia ye wapi yango na batata ba maman tokokene mulai te toza koloba liloba moko to mibale na ntina na likambo wana parti politique. Apporte Paul à lobby, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. PC million de ça, mais est-ce que Zali pesa l'antine makasi? Biso to Zali bandimi. Tatana biso, forme la Zali kolanda, nenga lataka, nenga lobelaka, nenga lelaka. Habito landa nenge wana. Donc c'est dit, place to ça kokende. Parti politique, Zali lisanga, bato basangani. Mpo ete na tout autour ya idéologie moko ya philosophie moko ezali pote ba conquérir pouvoir pe ba kangama na yango batika yango te ba oyo nyonso bazalaka ba famille oyo ba benga ba honnête mouvance ba tu parti politique moko na ba parti mosusu satellite belé bazana likanisi moko mpote bazala na pouvoir pe ba conserver yango pendant temps molai ba oyo batika laka ba komaka na ngamu mususu ba komi lokolo na opposition ba oyo batikali na mouvance mais pour na biso bandimi tata lobi boko ndiko contre la partie la bino ya contre na partie te bon là la bino ba cravate ya zana ilamba là la cravate parce que oyo basombeliye ya cravate te eza col simple donc moyena tia cravate ezalité mais attirer attention na biso était et ko kota biso la partie politique mais ko bossa na idéologie na yote ko bossa na identité na yote ozali nani o koti na partie politique solo mais ozali nani ozali mondimi est-ce que memi bondimi kuna na carte parti politique to ozali ko kende ko sala kaka ndenge bango makanisi ezali kuna esere la biso solo to bo sala ka bondimi na biso te parce que bo konzinyo so toza na yango ezali éphémère et koleka mais bo konzi o ya biso ya lola ezakotika la libela soki to kangami kaka na ma oyo nyonso ya mokili o ya lola to bosani yango mobembo na biso tango tokoleka ekozala na biso ndenge nini balobi na biso parti politique biso tokokota ndenge papa lobi ezala ya bitumba te ezala ya kotonga te ezala ya koswana te mais ezali te po te tobongisa po totonga mboka apôtre Paul peut apesaki toli nango dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 12. Parce que 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6 à 7. Mais pas étonné que la partie politique en tant que mondibi bon consignos et utaka na nzambe eseki kotos ndenge mobe ko lingoma na biso ezali na Romains chapitre 13 verset 1 kende kuna
et kotambola na biso to kokota na kati na parti politique et serel la biso to sala lokola bandeko oyo basalaki l'état pe na tango na kala ezali kaka te na parti politique poto ko sala l'état mboka na biso poto ko tongango ezali kaka parti politique te administration publique pe ezali société civile pe ezali soki tokenda ndakisa tomoni Joseph na Égypte asalaki na administration ya pharaon amemaki kimia na kati na mboka na bango amemaki ntombo na kati na Égypte mais ye mutu moko kaka mundimi moko mais amemi ntombwa ya mboka mobimba Daniel na Babylone amemaki ntombwa pe kombo ya nzambe na ye tombo maki mondimi moko mais amemi ntombwa mobimba na kati na mokili nde yango ndakisa baza kolakisa biso mpona kosala mosala pai tokokende kosala mosala ntango tokokolokota ba parti politique na biso engagement ya ngai ezala engagement ya lingomba te ya ngai nde moto na koti na parti politique ngai nde moto akosala mosala na ngai kuna ndenge orientation tata mokonzi ya bula uti opesa biso batata bamama apôtre Paul alobaki dans Philippe chapitre 4 verset 22 alobi était même na Yerusalem na tango akala ezali na basanto bazali kosala mosala na kati na bokonzi ya César mais lors bazali ko attirer attention na biso que identité na biso personnalité na biso lokumu ya mundimi et pas yosa ko ke defo monisama tozala to kota na nani to entraîné te na mouvement oyo toko kuta kuna mais plutôt biso peto même apport na biso mais kasi ko bosala te ko sa mondimi makanisine mingi ezaka na likambo makambo lola ndenge papa alobi na introduction était na Matthieu chapitre 6 verset 33 to lukana bokonza likolo oyo no se tika de kopesa na biso lokola cadeau yango na batata ba maman bébé surtout ba bilenge de biso batozali la mposa ya misala wana belebele nde nzambe aza kopesa biso orientation mpote makamande ngona soke monine kat na biso to bebisa lokoma lingomba te to kabwana te poto ba parti tozali mutu na parti na ye mais idéologie ya kibondimi ko bosa nango te yango na nde ezali ko tozali ko boya ke ya ko vanda na kati na biso awa parce que awa biso za bana tata moko mama moko et loko na mbala mingi ezati na ba famille au monde pesa kama bokabwani ya wana bazo attirer attention la biso na message orientation papa pesi mpo été to yeba ndenge ni to ko si prendre ce qui les kabande au monde ni 4 na biso nkolo wala la télébi wana na tika malo bara bandeko na nkomba tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci papa Rabembe. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Papa merci ndengo pesi biso occasion to meka ko pesa moi contribution na message to landi ya papa diangenda kuntima. Ngai papa na ko s'attarder moi muke na deuxième message. Na deuxième message papa lobi mukolo moko te ngai na kozala na likanisi ya ko diriger ya ko luka pouvoir matériel pamba te nga na ya te pona pouvoir matériel kasi oyo nga na lukaka eza pouvoir spirituel. Biso ba jeune kimbangiste lelo mingi to mi pesi pona koluka pouvoir matériel sur tous les plans. Ezala sur le plan politique, ezala sur le plan économique, sur tous les plans. Mais papa diangenda lobi ngana yaki te pona pouvoir matériel
nazalaka jamais na prétention ya ko diriger, mais na lukaka nde pouvoir spirituel. Na français balobi, tel père, tel fils, tel fils, tel père. Ezaleli na biso ba jeune kimbangiste fait refléter nani, fait refléter tata na biso ya molimo papa Simon Kimbangu Kiangai. Est-ce que papa Simon Kimbangu Kiangai nazoluka pouvoir spirituel? Pouvoir matériel plutôt. Papa Simon Kimbangu Kiangai ni mikolo nyonso azo senga na biso bolingo mibeko misala pe mabondeli. Po yango nde muteko pesa biso pouvoir spirituel. Pouvoir spirituel wana yango nde muteza au-dessus ya biloko nyonso. Papa, bino kolobaka na biso likambo ya nsasila. Nsasila eza nini? Soki bakati nzete, mwa nzeta muke oye bimaka. Nzete soki bakati yango soki ezalaki nzete ya safu. Nsasila oye kobima ekozala pe kaka nzete ya safu. Nzete soki ezalaki nzete ya avocat, soki bakati yango nsasila oye kobima ekozala pe kaka nzete ya avocat. C'est-à-dire biso tomoni papa Simon Kimbangu oya 1921 te, mais à travers papa Simon Kimbangu Kiangai tozo mona papa Simon Kimbangu na etamboli, na ezaleli, na elobeli na ye. Biso ba jeune tozo luka makambo ebele to bosani ke papa Simon Kimbangu na 1952 na Loa alobaka tous les 4 coins du monde epesa melie. Bongo pouvoir nini susu tozo luka? Parce que nyonso ezeye pa ya tata na biso. Ezala pouvoir politique, ezala pouvoir économique, ezala pouvoir technologique. Papa Simon Kimbangu alobaka tous les 4 coins du monde eza ya ye. C'est pourquoi papa Diangenda lobi aza au-dessus ya ba parti politique nyonso. Aza likolo ya ba parti politique nyonso. Poye mukolo mokote akoluka bokonzi wana pamba te nyonso ezali ya ye. C'est pourquoi tango nyonso papa zako loba na biso, cherchons d'abord le royaume du ciel, nyonso oyo etikali ekopesa mela biso. Donc biso ba jeune kimbangiste, laissons photo retenir yangwana. Soki to moni mutu oyo azoluka pouvoir matériel na politique soki na wapi, c'est que mutu wana azo refléter ezaleli ya tata na biso ya molimo te papa Simon Kimbangu Kiangai. Po yende tozomona yende papa Simon Kimbangu, yende papa Diangenda. Voilà papa moke, moi contribution ngai na koki kopesa yangwana na komba tata mwana pe molimo santo. Merci. Na komona tata mwana tata molimo santo, merci nkolo pona maloba. Message ya liboso. Archive eza makamoko ya kitoko papa ndenge bozali ko rappeler biso na utai koloba kala mingi te. Daniel akangamaki na maloba ya Jérémie, akangamaki na maloba ya bankoko na ya batata na ye. Nde azalaki kolanda programme. Namone likamo boye asali référence na ba maleka ba référence wana yangonde ekotisaki ye mabondeli 70 ans après. Po ezalaki tango ekokaki. Papa na message na liboso alobi toza kozela
Namibie ezwa indépendance. Tous la paix, Afrique du Sud ezwa indépendance. Et après, les Camerounais, et après, Papa Zalaki, toujours qu'on rappelle qu'on a un message. Ah, Bisoto Zali Kolinga, bazwa indépendance. D'accord. Et après. Ah, et Mandela Bimana prison. Et après. Ah, comment mon conduit et après. Les Camerounais et après. Et après, Papa a bételi cet lobby. Après, Tozali Kokenekuna. Toke bana deuxième colonisation kozala ya pasi koleka oya liboso 300 ans. Mais 300 ans wana ekozala pasi ya ndenge nini. Heureusement que Tata Nzambe akosaka te akosalisa biso. Na nzela nini na mabondeli. Toujours question ya temps. Toka matalikamo oyo bana en Israël bakotaki bomo pona nzala. Pour Nanzala kuna bakena kokota bombo, heureusement que nani Joseph Azalaki kuna asongaki na bango na temps oyo azalaki na bokonzi. Et après bana na Israël bakota ki bombo. Ezala Abraham, ezala Isaac, ezala bango nyonso bazako kena na Egypte to kaka po Nanzala. Yangwana ba jeune ba tata na biso bazali kotala et après ndenge yazali koloba. Et après parce que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Tango bagu bazali komona tango biso tokomi danger zali ko gete biso tolona petro bokola. Ngwana tuzali komona ba volontaire bato ebele bazali ko pesa pona kolona pe na kobokola. Tolani message tata mokonzi abola zali kolobela biso ah ba mama ifu bokota mabonde. Ah, il faut machine wana et que na lutendele il faut to sala misala azali ko betela ngo c'était pona nini azali mokonzi ya tango pe ya makama yebi que batata balobaki ete et après wana na période biso to komi danger zali ko gete pona nini tolo na peto bokola poto dépendre te na bato mosusu pona tango biso tozali ko dépendre na bapaya na bato mosusu na nzela wana ekoya kokomela biso kokoso yangwana kolona mpe kobokola likamo wana tokamatango avec le plus grand sérieux yangwana mpe Joseph atomwamaki pona nini alimolaki ndoto oyo ya kolona na kobokola lelo ezali susu ndoto te na tango ekomaki pratique yangwana mpe Pharaon amona nzala pase ezali koya to sauver mboka yangwana bakamata ki pe Joseph batiaki ye nesika wana a changé comment na ye saf na pane ya c'est-à-dire moto azali na mayele ya nzambe et après ça apesi mwasi pe asna bango nyonso bazalaki ba jeune tala mosala kitoko bango basalaki ba sauver Égypte mobimba pe mokili mobimba bazalaki kokende kaka kuna yangwana kolona première leçon et après yango ezali kokende na bolingo na mibeko pe na misala et surtout ndenge tata mokonzi abola kebisi biso na bizaleli na biso tokeba na yango po esika biso tozali awa tozali ndenge ange Gabriel alobaki toza kozongela kuna lisusu te nga nazalaka liboso na yawe me biso tozali awa na nkamba tozali esika kilongo ezali na korapele bino likamo wana po tata lemisanga otiango na mémoire nanga kaka sikoboy to yamaki délégation afro-américaine bayaki ao Dr Gabel bref na kamata na ba détail te à côté na kilongo ao azalaki conseiller à l'époque na Maison Blanche pe tango bayaki Dr Gabel, Dr Young et Dr Lewis bango misatu ba afro-américains, des docteurs, ba chef pe mango ba afro-américains des États-Unis. Donc des géants. Tango ba yawa pona nini ba ye ko vérifier makambo ezali na nkamba. Tokena na ba détail te pardon. Mais tango docteur Gabel a koti na kilongo awa na nkamba. Tango ya koti na kilongo tango azako bima na kilongo azako trembler, il était en transe. Bakamati kiti pe ba pesi. Maintenant, Lewis a koti et Abimi aye, Sikanaye et Yangpe aye.
bango azakoloba na bango anglais, this is the house of the Holy Spirit. Oyo ezali evandelo ya tata molimo mon centre. Donc likamo bango bazalaki koluka. Donc makamo ezali koleka kuna na mboka na biso kibokonzo banano yo euti awa. This is the house of the Holy Spirit. Oyo ezali ndako evandeli ya tata molimo mon centre. Et les deux autres pour bafongwama kaka mayela classe terre mayele pe ya oya komona bango nyonso surtout mibale bazongi babi yes. Ça dit kilongo tata molimo mon centre evandeli na ekibo konzi na yo utaki na ngolola ezali awa nanka on est Jérusalem na sika kisika ya bo centre ezali awa. Est-ce que biso Gabriel alobi ngana vana kaliboso na nzambe na doute makambo ye kobeba. Est-ce que biso toye bakake awa nzambe tata nkolo yeso pe tata molio mon centre bavani wapi awa na nkamba omoni esika wana ekote la biso na moto une fois pour toutes que biso nyonso esika biso tozali il faut toye bake pouvoir makambo na biso nyonso origine na biso nyonso to ekimelo na biso nyonso to ezali wapi nanka il faut ekote la biso vraiment. Et si kaboye, soko ekote biso ba doute wana elongwe. Ma bondele za la makasa ngona mona ka vendredi biso toke na beko. Yangona pe ba pese ba maman parce que makamu na biso nyonso to ekoleka kaka na mabonde. Deuxième message na kosoka kaka na deuxième message wana. Papa diange na ekoloba ngana zali likolo ya ba pouvoir matériel ya ba parti politique. Oui. C'est la vérité. Parce que kuna na Israël, bango bazalaki kozela bakenaki bosomi temple et bukanaki na l'an 70 après Jésus-Christ, le 29 août, temple wana et bukanaki par le général Titus na armée na ba romain et bukanaki nyosoto batikala kaka na efelo na bileli. Eteni ya miro wana basamelaka kuna ezali nde misala oyo babola ndenge toza komona ba volontaire baza bato ya bozwi moke bazali kosala nzambe ayokelaki bango mawalobi botikala kaka nelo. Mais le reste du temple rasé libanga lisusu likolo na libanga mosusu te kuna etikala kaka efelo na bileli wana parce que le temple avait été agrandi par Hérode le Grand. Yango na ezalaki fierté na bango nyonso tout rasé. Maintenant, bango bazalaki ka kozela tango nini bokonzi na bango ekozongo. Nkolo Yesu aye awa na Yerusalem na nkomo na ye mosu yasika. Et puis tata molimo mon centre aye awa na Yerusalem. Temple tongami wapi na Yerusalem. Tozana kilongo tozali na mai tozali na nzwa mitino nyonso to ndenge zalaki kuna papa Salomo. Nyonso wana pe emonani bango misato bazali moto moko tozwi yango. Bango kuna bazwi indépendance, biso pe tozwi indépendance. Na tango biso après eux. Na tango ya tata molio mon centre, na tango nkolo yiso alati komo na ye ya mibal. Donc bazali au-dessus. C'est la vérité. Bazali likolo na manse bazali batu ya oya cette époque. Bango bazali likolo. Yazali nzambe tata mwana pe tata molio mon centre. Le roi de rois. Tout le monde a maman moko awa tozalaka pe na pasteur Kabema chaque matin. Soko batelemisi papa. Avant na kuna mama wana. Alo bakani. Les rois des rois. Alo baka toujours soko ya zangi biso nyonso tout remarqué que mongongo wana toyoki yangote. Toujours les rois des rois. Ya alo baka yango pamba. A rappelé biso tout le temps les rois des rois avant nakawan. Maintenant a commis pe na moi bandi mebele baba koma nesika wana choral mobimba et koma wana ba rappelé biso les rois des rois. Donc azali likolo na mans ya azali tata mobongisi na mans ya azali tata ya kosangisama mans ya mwana nde ayeko pesa biso. Donc, to kotele ba makamusu sute yende ba rappela biso chaque jour. Soko mokolo wana zangi, il faut biso nyonso to eza lokola soso abelelite, il faut to zala inquiétude, il faut to lokazali wapi. Mais heureusement que
choral na yempe ba komi mwa mingi. Tata yangwana nde biso tozali na yango. Période biso to komi ezala ba volontaire ezala biso nyonso to zala makasi na mabondeli. Totonga nkamba Yerusalem ya sika. Objectif na biso nde yango wana. Oyo etikali nzambe moko akopesa. Na ndenge na ye parce que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Kasi biso totosa kaka. Mais kotosa ezali nde likambo na motuya. Omoni Moïse na nombre 11. Ye abeti libanga mai e bibi. Batu ba meli ba sepeli. Est-ce que ya tosaki? Atosaki te. Et comme elle a créé kokos. Biso tozali kokena kofongola temple ezali wapi na l'huile. Temple wana papa kokena kofongola yango na parce que papa batikaki yango. Na lotomo ya nkamba Yerusalem. Nkamba nde akokena kosala musala wana mpo ayebi programme ya ndako na esika soki tozali kotosa oyo azali na nengbende oyo azali na comment on appelle ça azali na mvoala lolendo avani na nkamba Yerusalem soko ya atindi alobi kenda biso tokei sala mais awa toko kene kuna toko inaugurer temple wana d'accord mais yo soko oke kotonga ya yo ndako pembeni mais bakotuna na lotoma ya nani ata batu babeti maboko basepeli kasi est-ce que nzambe asepeli est-ce que ye mutu atindaki yo omoni donc bamakambo wana batata bamama tozala bana na botosi atozali na yo na texte ya liboso batangela biso kokamata mayele na yo moko te matoi elekaka mutu te tosa mpo ete tozwa elonga soko yo tosi te ata bato basepeli babeteli yo maboko batomoli yo tuna nano est-ce que nzambe asepeli mais nzambe azali wapi nanka oyo azali na mvoala est-ce que ye asepeli fo tuna bongo oyo azali na kilongo est-ce que ye asepeli te mosala ya pa otali nga nasukisika wana na kombo tata mwana tata molio mosantu. Merci batata pasteur tosepeli na intervention bosali na maloba ya papa mfumo longo bokoki kozonga na bino. Papa ikambo mususu ndenge bozali kote ya biso ba jeune chaque mardi kolona pe kobokola mwana moko autaki na Congo Brazza ye aye kusabiso ayo na Yerusalemi to lona ba pai ebele ye musala salaka na Brazzaville kuna nde yangwana donc ba pai mususu na kati eza ya jaune mususu eza ya rouge yango tokobenga bino ba formateur na bino nyonso fo bozwa brevet boya kotika kaka oya tata molimo santo soki pe boyoki lingama soki yanga pe ezali bopesi ngai o mususu wana lobi nde tokotala po kokapesi ekei tobengi bino ya lombangu boya awa boya nuki soki baza wapi na ye formateur aopesa biso ba explication soki pe omembi biso pai otokolia problème eza te boleka na kati okende pembeni te directement. Pesa mbala moko pa ya ye formateur comme ça tokende mbangu tongonga sekei pesa kombo na yo utu wapi makambo nyonso. Merci beaucoup Kolo Nangai. Merci na kopesa biso opportunité na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Nga kombo nanga papa Kemoko Matondo Gaël. Nazali technicien agricole de formation.
Puis DG ya entreprise on a salaki na kombo ya drop. Puis nazali président ya l'union des producteurs de papaye commercial kuna na Brazzaville. Nde papa dengo bongisaka makambo na yo opesaki nga bwana oyo ya kotala nzeto ya paipai. Nde depuis 2008 bandaki kotala nzete yango nayokaki makambo ebele babengaki nga azanga ntina mpo nzete yango elonamaka nango facilement babwakika bagraine yango ebimi mais natalaki wana te ti ba 2016 ba 2012 14 16 nde na bandi sikoyo kotambola na ba département bazobenga nga kokende kolakisa kotala mabele mutu alingolo na paipai. Nde na 2017 na bandaki ba formation kopesa bato ba formation ya culture ya papaye. Alors na 2024 nazalaki awa 23-24 nde tango nazongi na 2025 kakawa nayi kozwa makanisi projet oyo sikoyo ngai ezopesa nga opportunité autonomie po sikoyo likambo wana nabomba ngo nga moko te nalakisa na bandeko. Nde nasalaki projet wana ya formation na bajeune po bayekola mpe bango esunga bango. Nde nakendaki Pointe Noire kala mingi te kuna sikoyo tosololaki na ba église catholique po basalaki projet moko na cadre ya ba jeune pe. Nde nasepelaki nakenda kopesa makanisi nanga. Nde boyi nazelami kuna sikoyo ntango na ye makanisi ye mais pona nini na bandana kuna lo ndako nanga moko likambo boyi fali sikoyo na mimango d'abord nalakisa ngo kote ya nzambe nanga. Nde nayaki awa na tubandaki kosolola na papa lui d'abord au téléphone nde nalobi alakisa makanisi wana epai na bino nakoya kolakisa nakopesa baformation ya papaye. Nde bopesaki nzela nde nakomaki awa. Nde kokoma na nga awa nayi kodécouvrir lettre numéro 561 oyo papa lui alakisi nga ke na mokanda wana otindaki na projet ya boloni banzete nde nzete ya paipai ezalaki wana na 2014. Esalinga pasi makasi papa nalobi depuis kala wana nazolona ba papaye de gauche à droite ndoka nde awa mokanda wana ebimaki fale balona banzete wana. Nde na yesu ko epesi nga na makasi na mawa wana kotala ke likambo yango komaki yango depuis 2014 fale banzete ya paipai elona. Nde papa nayaki likambo yango nde ezalaki kaka na nzela obengaki nga nde naya na mimi quelques basemences e kolakisa formation wana napesaki na bandeko bamonani kati na biso banzemaki kosala formation wana tosalaki mpe tosilisaki nde ba brevet ezali awa oyo tosala remise ya ba brevet. Nde na molai papa ezali bongo. Merci beaucoup. Merci papa. Yo moko ja décaché ya kopesa brevet oya papa soki mpe oyokilinga me wasoki mpe ya ngai mpe ezali kopesa. Siko bapaipai yango soko oloni yango après combien de temps ebanda koliama? Alors papa nzambe nanga bapaipai yango soki toloni yango banda pépinière ti kobuka esalaka 10 mois. Nde na 10 mois wana tobandi kolia yango. Nde kolia ya mbuma te. Pas même une année. Bon, 10 mois papa. Na 10 mois nde tobandi déjà kolia paipai. Nde ba 2 mois ne tikalaka na bakisaka ngo pona ba imprévu pota mususu tobongisaki mbela ke tolona ngo ba mvule kokosala mikakata no. Mais sinon à partir de 10 mois nde tobandi kolia paipai. Eza bio ou bien eza na ba engrais ou te papa tozolo nango na ba fumier ya bantaba ba matiti tozo chaka wana papa. Bio bio papa. Ngeta papa. Oui. Ndi paipai yango pe tozo bongola ngo na makambo ebele nazo sala na ma yelo bo pesi biso tozo sala ba
confiture nango ba jus ba savon ba papaye séché nde toujours ça la biloko ebele na paipai wana be mususu ezate ba te ba tisane paipai séché wana donc ekolia mandenge ni kochango na mai te papa ezolia mande katoliaka shingom mais eza goût nango ba vertu nango eza na kati eza concentré papa agene oye on a découvert te qui savant ezoko kende ebele bon oya makambo nyonso pa bamokonzi ya bule kasi oya kolakisa yango pa tata mokonzi ya bule awa na brevet sur l'axe toujours na papaye l'huile pour la maman pour la soupe la papaye bimika na papaye savon savonner de ça la pour nous papaye isso que eza eza epele tout pour ça na papaye la mélange quelques semences on a commencé déjà moi partie de Rolon déjà yo moko bimisaka dia ba semence nazo triangle papa mais pour pesa susu ezozanga to bana basala certifié na l'état mikanda nakendaki na leta nakutaki mikanda ya transformation naza artisan esiko etikali lisusu mikanda ya qualité contrôle ezosenga mwa mbongo ebele epima oyo tozotransforme na recette okanisela biso bajeune bofongola biso permettez opese nano micro excellent biloko yango produit lexa moko moko alors mpona tobanda na paipai tozozwa papaye séché nde yango tozoyomisa yango machine tobengi déshydrateur tokoti kuna nde yakausi yango boye ekoki kobika pendant une année wa tozolia yango ozolia yango neti kaka toliaka mangue séché anana séché nde na wana mpe tosali basavonnette eza savonnette ya nzoto cosmétique donc ozopakola yango ozosokola na yango toujours à base ya paipai papa e na wana mpe tozali mpona bamama na basuki tozali na l'huile ya papaye basuki ya bamama esala nini ezobongisa suki na bango ezolongola bango nani ya pembe oyo ezalaka na bango na motu vala nde bazosala yango ezobongisa suki kaka na paipai mpe papa tosali l'huile ingeta ekoki mpe koremplace mafuta nkolo oyo bapakolaka bana ntango bazalaka babebe voilà okoki mpe kopakola yango bana nde na paipai mpe tosali confiture oyo toza nango
Tout ça, la paix, bah, jus, na ba thé. Confiture, ça peut être consommé après combien de temps, conservé pendant combien de temps? Alors, ndenge, ceux qui te kanyango, te conservé ango, et que bika pendant une année. Pendant une année. Voilà. Ce que ce que fongoli, ndewana au tiango na frais. Au koko liango pendant un mois et puis voilà. Ici. Alors, tout ça, les sous na ba piment ou ba chinois bazo sombe belé. Ba piment Cayenne, ba benyango piment Cayenne, de na piment na lona kiango mbala liboso, de na yo zo makansi na sali sel piment. Ndenge tozo sola boy ba benga kuna ou na tika ki esili papa bazo lukango isu kuna. Donc sel piment eso permettre bato. Nyonso makanisi elunga na papa simoki maunjanga ni kolona na kobokola. E uche pa na bino papa kolona na kobokola papa. C'est pas na bino papa. Nde bino pesi makanisi o nde tozo sala ya mingi pe ezali nde souci nanga papa bo fongola biso ba jeune, bo fongola biso miso to landa bino to yoka pe mongongo na yo po ya mingi ezali bozo lakisa biso o to ko sala nde kolona ko bokola développement ezana kati po ba lobby. Un pays qui ne se nourrit pas de ce qu'il produit ne peut pas se développer. Et le secteur agricole, l'agriculture est un secteur non faisant entreprise non faisant industrie. Donc wana papa ozana réseau tongo zolobato lona peto bokola pe non faisant nakati. Nde bo bongisaka ka biso ba jeune bo limisa biso bo salisa biso pour que te comprendre les cambo ozo pesa na biso ya kolona na ko bokola to zwango au sérieux pour développer na biso ya ba mboka na biso pe biso moko esana kati papa. Merci papa. Merci. Nazongisi micro pa ya papa. Merci papa Mbenza. Tu peux merci na maloba papa Mfomalongo a pesibiso. Pesipe merci na bambuta dege botei biso. Oyo tomone na miso yango oyo ndenge ba papa balobi tokanga makanga na ba programme na biso oyo tozo sala soki to réussir esengwe kozala pe tolobi lisusu ke papa alobaki makambo mingi toloba ba papa e makambo yango ezali kosalama biso nde tosimi makambo yango tobebisa te soki tobebisi nzambe akosilika soki tobongisi soki nzambe asepeli biso tokozwa nini ye apamboli esika totelemeli nde yango wana tobebisa te tobongisa oyo mpe bamonanaka na miso te bazali kotala ndenge tozosalela ndenge tozokotambola ndenge tozosala misala soki tolandi cassette oyo ezalaki avant indépendance ya mokili na biso bawei batelemelaki likambo yango papa mai azali bi azali te papa Maya, ezaki papa Misele. Papa Maya habité alors, Vanda. Et là, c'est que, bah oui, nyonso ça la bazo landa bazo tala. Eza programme monene, ya biso tolingi to bebisa. To comme ça likamuti na suka. Po ba oui bakoya, ba oui pe bazo kolanda. Bao ba mona na kate bazotala koko Abraham pe ba sakoli akala kala bakoya na Yerusalemi oyo tozali kobongisa ezali pamba te ya wana tolo na toboka tosala misala ekobimisa mbuma kitoko tosilisi boye na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Merci beaucoup Rwanda.
na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu ndenge tolandi programme ya papa na mayematali kolona pe kobokola papa mokonzi bule atangeli biso lutendele tsekembisi ape na nkamba de pa mususu communiquer tozo ko pesa na ngongo yo na occasion oyo elobi boye na ba volontaire nyonso oyo bazwami na les 4 camps ya nkamba ndenge ezalaki demande ya ba papa to pesa ba kombo programme ya kunzulu ezali lobi na tongo ba volontaire nyonso oyo ba pesi kombo bakende kunzulu voyage ezali lobi na tongo mutuka elali na mandombe ba oyo ba kotikala na nkamba lobi sima libondeli ya tongo to bandi musala na mviva mankondo to silisi boye na komisa tabule tata mwana buli mosantu amen. Kimbangismo ye Bajeno ye Tata Molimo Santu oye Nzambe abanzambe oye Bika tokubike no moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata nzambi mfumoto Yesu Kristo ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ba protocole rapidement Tocha basani